tolobi boye libération ya Vital Kamerhe ezali eloko moko ekamwisi biso bakongolais parce que moto azalaki condamné na première mpe na deuxième degré oyo azalaki condamné mpona détournement 20 ans epuis na première degré na deuxième degré 13 ans mbalama cour ya cassation apesi liberté provisoire bakite ye tomoni yango flou babimisi Vital Kamerhe me bamilio emonani te akondanaki ye mpona détournement ya mbongo bambongo ebungaki bamillion de dollars mpe ebungaki na projet ya 100 jours parceke lelo babimisi ye liberté provisoire se bamilio wana ebungi nango donc gouvernement ebénéficie na eloko te babimisa Jamal babimisa Benjamin oyo déjà OVD babimisa oyo ya banque donc babimisa Kamerhe c'est que procès 100 jours ekenda perte bakongolais baperde mbongo na bango tomoni mpe ntina ya mbongo yango ti kambo ya wili bakonga ezali mosusu na likambo ya Kamerhe babimisi ayibi bamillion donc procès etangisi biso ke tomoni bakata Kamerhe ayibi bamillion ya mboka na makambo ya 100 jours donc bakonga babimisa Kamerhe te bakonga bakangaki na blanchiment d'argent na mbongo bande kotamba na mbongo ebele mais Kamerhe totali biso nyonso ayibi mbongo ya l'état bayiba yango ye na déjà OVD na mokolo ya banque ya rare banque mais tomoni ke babimisa bango nyonso oyo ya banque kuta abima azonga mboka na bango babimisi oyo ya OVD azongi mboka na bango babimisi bango nyonso ko Kamerhe mpe moto asuka babimisi donc bamillion bakongolais ke perte donc état de droit yango tokomi kosala yango doute se état de droit yango etikali kaka mpona biso na petit peuple bamiyibi nyonso bakangaki na prison babimi na bango donc état de droit eza mpona bapoliticien te eza mpona bato mosusu te eza mpona bato ya mike me bao bayibaka bamillion babima na bango libanda senga justice esala mosala na ye na bosolo so bakondane moto mpona moyibi frera purge mpona moyibi mpo epesa bato mosusu leson ezala teke batiki oyo babimisi ye alors ezopesa image ya malamu te confiance oyo bakongolais bazalaki nango na état de droit oyo eyaki mpo esala mosala malamu esili nango mpo miyibi nyonso bakomi libanda donc crédibilité ya justice ya mboka eza nango lisusu te état de droit ekomi nango par terre mpo Kamerhe akomi na ye libanda miyibi nyonso bawili bakonga babenjamin wenga badg nanu bamiyibi nyonso bakomi na bango libanda donc etikali na bango kaka état de droit ya bakuluna ya babandi na bavoler ya nzela me miyibi ya bamillion babimi na bango nyonso bakomi na balabala bon Vital Kamerhe wana premièrement nga na otuno mais c'est les journalistes 20 ans ngo bakatelaki ekoki donc 20 ans oyo bakatelaki Kamerhe ekoki tozo comprendre soute esko pourquoi bakangaki ye na liboso bakangaki ye mpona nini mpe lelo batiki ye mpona nini e nyonso finalement tokomomona yango théâtre c'est de même tomoni yango na wili bakonga de même tomoni yango na eteni de même tomoni na Kamerhe donc c'est comme si eza eloko moko bango bayebi makambo azosala et en dehors de cela Kamerhe baloba biso 50 combien de mille mo batengela biso 100 jours ebela mbongo etikala mpe ekenda wapi baprocès mpe ekenda wapi parce que mbongo yango na Kamerhe nde babimisi biso mpe population na part na biso et apportele biso nini po tomoni ni bien ya Kamerhe oyo bakangi mpo en plein procès batanga babiloko ebele oyo balobaki azwi yango na ntango kaka oyo akomi directeur ya cabinet mais ti procès wana eleki tomoni eloko moko te oyo basaisir ya Kamerhe ou quoi que ce soit nga mpona wana naomona yango théâtre asama mosusu atike baavansire akokanga bato mpo wana ya baavansire azosala chef de l'état nga naomona ye incompétent tika na loba parce que oyo azosala c'est la honte ata personne morale aza na honte te mais personne humain fois aza na honte c'est vraiment la honte c'est inexplicable parce que oyo tokoloba nini directeur ya cabinet bakangi bati osaisir ni bien na ye ni mbongo ezongi tomoni yango na chef de l'état oyo awuti oleka balave ye donc tomoni chef de l'état oyo awuti oleka famille Kabila nyonso balave bango na IGF tomoni yango na matata poni cour et se prononcer incapable ya rejuger donc finalement nous sommes dans quel pays et baloi oyo bango batia yango mpona banani donc mpona biso petit peuple ezalaka mpona biso petit peuple donc bango te mpo bango bafutaka mai te bafutaka courant te donc ils ont baintérêt na bango na bandenge na bango mais oyo ezomona na palpable na miso bato bokangi biso nyonso tomoni bosali théâtre na télévision après botiki bokangi mpo na nga mais c'est journaliste normalement que 20 ans Kamerhe ekoki ya bozuba mon état de droit na ya bozoba pena bachange ata slogan mosusu mpo état de droit etikala kozala te na mboka oyo mpe je crois pas que lelo tolobi bon on ne sait pas baoyo bakoyaka na nsima mais avec monsieur Tshilombo on a rien lotomoni eloko moko te est-ce que tu sais que biso nos peuple congolais toyinaki monsieur Kabila mais aujourd'hui tokoma kolobata ke Kabila zonga pourquoi parce que avec Tshilombo c'est plus pire encore rien ne marche du tout c'est parce que c'est ma Kamerhe c'est baram est-ce que tu ne vois pas que c'est la honte monsieur et ça sonne ma casse monsieur état de droit etikala kozala quel état de droit
ezalaka te wana bavansie bateya te tali to ezala te. Bon, attaque congolais, attaque analyste politique, attaque encadreur ya jeunesse, asepeli makasi vraiment. Parce que nalobaka toutefois na moto ayibi bokangi na mbongo na moto ayibi na mukanda, ils ont deux choses différentes. Et je pense que nous asepeli ndenge excellence Vital Kamerhe aza na libanda. Et je pense que non, il peut compliquer ma mususu na la police mususu bazo ni rosama ba désordre là si bazo na ma ba ordre les singa bona CP ngai. Et je suis de l'union sacrée et na CP il faut faire libanda pour za makabe belé soki azaki aza libanda et kozonga mamusu na ba droiti. Et là je suis le président de la République peut en comprendre ba makamu mususu. Parce que Dio, on a Dio déjà bien. Parce que c'est lui qui est vraiment l'initiative est belée. Au moment où que non, le président de la République a prouvé qu'il y a mais il y a à la mousse en sous pour Maramé qui est bien. Non. La libérer pour la Maramé qui va commettre. Net il y a bien sûr de dans la logique par là, il faut qu'à en libérer. Mais oui, bah comment il faut qu'à en cacher il est. Vous comprenez? Parce qu'il faut tout travailler, tout la logique il y a au Makamani. Oui, bon, quand on va kangaï na mbongo en espèce comme ça. Mais oui, bah, quand on va kangaï na mbongo en espèce. Mais excellence Vital Kamerhe ba mona mbongo te. Ba mona nde ba papier. Ba témoignage à ba papier. Et c'est différent. Mais comme la loi reste la loi, c'est pour cela excellence Vital Kamerhe a se retrouvé na prison. Vous comprenez? Parce que normalement, il n'y a pas de liberté provisoire. C'est qu'il y a des enquêtes où ils ont continué. En tout cas, il dit que la prison va peser 100 ans avant d'Akuna. Parce que les gens ont toujours souffrir. Parce que le peuple congolais toujours souffrir. Macasse. Toujours souffrir dans ma casse. On a peut-être jeté toujours souffrir sérieusement. Mais, pour ce qui est merci na excellence. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na moi acte posé au CP dans mon excellence Vital Kamerhe aza na libanda.